Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandiko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa bino petika ete kimi ya nzambe tata ingela o mabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo na mai o mazali bongo mosala matoyebi te musala ya bakambi ya ekolo Congo ezalaka nini musala ya ba bourgmestre na commune na bango ezalaka nini musala ya ba chef de riz est-ce que ba pesa ba musala ba chef de quartier est-ce que gouverneur ya ville province à Kinshasa ayebi penza ba commune baye moko pa zali komo tambola pona koyeba lolenge ni makambo zali komo leka na chaque commune pe la barrière toyebi te mosala yango oyo ba pesa bango ezali nini mosala ya gouverneur ya ville province à Kinshasa ezalaka nini nde tozali boko motuna mituna pe ba bourgmestre ba commune ezalaka nini ko bengana ka bato ba koteka biloko na balabala nde mosala ya ba bourgmestre ko kende ko belaka ko lobaka ete to ko buka to ko sala boye po mbano eutu mito pe mibeko eutu ko hôtel de ville misala ya vraiment ya gouverneur ya ville province à Kinshasa elle bon ko buka kaka ezali bon ko bengana ka bato ba koteka na banzela ezali penza nini po ete toyeba po bosoto botondi pe bokotala basinga ya lotiliki la commune ya Ngaba na Makala na commune ya Makala plutôt bokomona bino moko lolenge kani ezali kopesa pasi boboyebisa ngai basinga lolenge komi bongo pe totuli motuna balobi ete ezali camion ya basoldat nde elekanaki na kanza pe kitisi basinga ndenge wana lobi to lobokula bokoke nsandi bato bakufi na commune ya Makala pe bato bakolobani balobi ete o ezali bongo snele abanaye komitala te nde ezali bongo kanza ya bayi bakambi bao bamoni ete bokambi to pe batio mokonzi e alinde yo komi nzambe okomi l'évangile ya Yesu Kristo o balobi oui ezali bobele oui non ezali bobele non oto bakisaka e komi bongo ya baloki bango bakoma lokwa nde bakoma banzambe yango to kolela lelo bande kolangai kabuya la exception lolenge ni basinga et kiti bongo na balabala ezali danger to liko interpeller snel ata lelo ko pa ke ko bongisa yango na lombang Merci l'équipe pour la tena États-Unis d'Amérique. Mana ngana kunya dolangai yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Daniel Ngenda ezali ko pesa participer mawa bande ko balandi bipai biso bozali bon ko bolanda biso na Suisse na Belgique na plus rondé na mboka ya Anita Baba il faut que moto pe bakoka Lumumba na mboka ya mama missionnaire bisika bozali nzambe abatela bino vraiment maman de toi on est toujours ensemble ba maman na Suisse maman na Jolie pe maman Dolo mon mère de Bruno na Autriche on est toujours ensemble bo like be miso bo partager bande ko langai esengeli mona mboka Félix to etulo alongo na kati ya mboka oyo alongo na bokambi biso poto ko nyoka to ko mona passe pamba te bilo moko bolandi Macron mokonzi en France lolenge kala zali ko ridiculiser ko rendre biso vraiment na ebité lolenge di tolo bala lokota eli français papa Denis mama bonheur tolo balolenge nini assalamu alaikum na bamizima na biso boyebo na South Africa la mboka ya Gilo mpinga na lompinga gi merveille kitoko pe papa la mama Jawa assalamu alaikum et prompt rétablissement na yo mama Célestine na France prompt rétablissement na papa Alfred ah na mama Clarisse na mboka ilipasa nga ino ya se ante live bande kolanga papa Michael tolo banini na makambo ya soni boyo o lelo bato bakomi komomona biso lokola to ali banyama bato bakomi komomona biso lokola to ali bato te bande ko na sepeli na mona mboka faire ego la José de Lyons
na makambo oyo azali kosala éveil patriotique lokola biso pasi ya mboka na ye ekoteli ye alobi eloko nini tokoki komosala na koloba mingi te mpo ete tokoutaka sensibilisation tokokitaka makambo ezali bongo mayike bozali mpo kolanda na chaîne ebilo ya libération directeur otoki etumankala eko tobokela eloko ndefa mpe kato kilame na akene vraiment mama la chabienne to benga na poto to so likambo liteli mboka botika mboka na bilo musika te ba papa ba mama bisika no so bozali papa Valérie Petelo bozali bongo bayike bobenga kabiso kasi to lingi de to chama boko biso se pola ko sunga Congo tila biso faire gola la bomba bande ko bolandi la bokebi le lenge kani Jésus de nuance ni kaboronina l'homme qui amène la rumba congolaise au bord a interpellé liaou azali bongo ministre na le lenge akelaki kobongisa stade ya Bumba ya solo tolingi ndembo tolingi masano kasi o eleki ya motu ya libumweli ya nzala luti biloba loba mboke eko kufa pone baboma biso nzala tango moto na koya kabeli yo mwa 100,000 to 150 francs yo bengi e preso obani komopakola ye mafuta oyo elongo banite yango faire a interpeller conscience ya bana Bumba alobi loso ya Bumba alobi loso ya Bumba lelo tokomi kolia baloso ya mabe baloso ya basachet baloso oyo leli bumupasi pulu metwali na Bumba moaso oyo elonaka loso bilanga bikenda wapi eske bakonzi ekolo oyo boyoki lolenge kani mwana mboka interpeller conscience na bino na kosenga pe na bala Bumba ete botelema po ete bozonga toliaka loso ya malonga banzela ebonga tozali ko interpeller bakonzi ya ekolo tozali ko interpeller bino ba ministre tozali ko interpeller bino ba député il faut to bongisa mboka la biso Congo bato bakoki kokufa nzala te Congo bato bakoki kobela maladi ya koshekor te Congo bato bakoki kozala lolenge te ke bazanga biloko ya kolia ezali mauvaise foi banzela ezali te nayebisi bino soki bapesenga mboka oyo ata pendant 2 ans na kosimba banzela pe embouteillage kozalaka lisusu te parce que toli na banzela ya inwenwe ebele oyo bangole baloba beko ba pour amener Angola le bondi à botard de bono c'est-à-dire monsieur comme la bino maman d'Angola la mokité na Florence ya matondo mido nazali komo yebisa bino ete banzela beko ezali neti lelo boye chauffeur boko konti biso banzela na mbamo na monto bimi na prince ya université ngalobi tien malgré ba point ya mabe oyo bato oyo pe baliaki mboko na lolenge na bango o ba ekosala biso mais ne moi soki to sali yango siko na lolengo elongo bani embouteillage kozala te parce que na banzela mike ba inwenwe ebele o esengeli ba bongisa yango mbongo ya 5 chantier mbongo ekenda wapi mbongo la biso oyo bobimisaki a opération 100 jours papa Costa Mutamba musana oyo yango wana kende kokanga ba miyibi wana ya 100 jours kende kokanga bango parce que lelo bato bazali bolobi bokitsa transport oui il faut transférer kita mais nanzela nini est-ce que vous allez koyeba pourquoi bato bazali komatisa transport pourquoi transport ezali kokoma motuya pas batenzela ezali te nzela oyo moto esengeli asala peut-être 45 minutes asali yango 2 heures na 45 minutes là vous calculer pendant 2 heures à perdre déjà temps ya combien et versement mitukeli ya binote mitukeli ya bato il faut bakende kokotsa biloko sika bakosala lolenge kani yango tozali komolela ata kobozali bato ya mitema mabe ata koboyela motema ya kolia mais bokanisa souffrance ya peuple bokanisa souffrance ya population ezali bongo komo nyoko nazali komo yebisa bino banzela ezali te yango bozomona ba demi terrain soki banzela ezalaki malamu moto akokenda zongi pona nini bakosala na kanza ya komatisa mituka ya bango bazali komomatisa po nzela yali te ekotoboloko bapine ekobebisa pe biloko misusu miema kati ya motuka pe motuka ekomi ampagne pamba te banzela nyonso malusu pe banzela ya malonga ezali te ata na ngombe yali na nzela ya malonga te po ete bakodinda sika bandeko na ngai mosala ezali nini na gouvernement ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo
na ebité papa olala kampongi penza ya solo po la muki to poza la kapela la souci ekolo wayo tala ba humiliation bisika ya baninga na ba Macron lolenge ni bazali ko rendre yo ridicule parce que bazali ko mona été atako eloko moko ya malonga au salité sika bokomi ko viser vers l'élection ya 2028 il faut congolais la mutu nyama po eta voter bino il faut congolais la mutu la bolema po eta pesa bino sous maboko alors yango tozali ko sensibiliser peuple soki to tiki penza ete moi mboka Félix to tshilo bona batula ye bazonga lisolo bokonza 2028 tope batia batula bango na 2028 tope mona mboka Joseph Kabila ya kozonga na kolika ete ba congolais bolakama mabe seke biloko biso ekitoko nzamba atela kibino ba potentialité onkolo ebeko kitoko na kata République démocratique du Congo na koloba ete ezali bobele bapesi batula bolema seke biloko ya bato sekeli bapesa na bambwate seke congolais kozala imbwa o azali ko mériter biloko motale na monoka tafula sisi fufu pelengi lango esili pa bwakela ke kolia mokuwa si vraiment peuple congolais bazali ko souffrir lolengo tozali komona bali na lolenge ya lobi côté na koliki ete biso loso to ko revendiquer ba droit na koliki ete to kosenga motote abimisa biso na nzela e kozala bobele biso baso automatique la milimo na biso to tomboki pe to bimi yango nazali kosenga na ba diaspora la biso ba oyo penza bazali komo bundela ekolo na bango la bo solo bokula kaikala ba oyo pe bazali komo telema na lolenga okele kosomba maboko te pa mwana mboka Félix to Tshilombo po ete balobaka baya ko dribbler baboma baninga te ba oyo bali na souci ya bon sobi bwa bango ba oyo bazali kolala pongi te bande kolanga to sala quelque chose to sala épargne po ete peuple atelema basala révolution te na maloba basala ka révolution maloba eko toko misolo eko sala pe misala ngo bato pe ba kanza ba ko bima mais biso banda to banda échec la biso zali pourquoi parce que tozali ko financer te parce que tozali ko pesa misolo te si pe tozali ko pesa to ko pesa yango na bato malamu te alors combat poto bunda peto so bonsomi mabiso lipanda eyaka na makambo banso bato bazali ko milengele bato bazali ko zwankanda kasi misolo pesa ngeli mizala po yango etambwisa epesa bibundeli epesa bokasi na ba oyo basengeli ete babima po ete Congo bato banso te bolika tete Congo mani nyoso ndako bima po libérer Congo eli bobe na mwa ndambo oyo bango basigné yoma oyo bango balobi bombo ibwa bango ekende kokufa kaseko wa bagwezo lipanda boni basakai na biso boye na lobi état de siège ezoka combien de temps état de siège na mboka ezoka combien de temps basakai na biso tikino lelo Congo eza bobe na état de siège ou to état de siège comment et ce ko bomba Congo man na kati état de siège bomoni bananga babimi na kati état de siège bomoni M23 et botole ba mabele na kati état de siège bomoni ba lebiso minyembwe na kati état de siège plutôt ba mboka mike ya est pele lo bobeta na Google bokomona ete Congo et comme tengu bakati yango ngambo mususu ekomona na tete ngo biso to Kongo tono to ko seka to ko bila to ko lia yango moni mona mboka faire alobi na ko beta mindule ya solo kasi senge na interpeller gouvernement en place et senge na lela po ete boyeba ete to ko ki ko lia ka biloko te oyo ko boma ka biso to ko lia biloko oyo ko boma biso ba chinois ba ko boma biso ba indien ba ko boma biso ba ko sala biso biloko elongo bani te mais tozali censé akolia yango pona nini molobeli azali te est-ce que la mboka oyo mabele mabiso ezali mabele makitoko ekoki kololia biso biloko tolia te tango bango basalaka te lekolo Congo ebikaka lolenge nini pourquoi boteki mboka lolenge boye pona nini boye na souci ya peuple te moto pe lelo soki akei l'hôpital ndeko na nga soki osala likota te misolo yali te ndeko na nga okokufa kaka wana okokufa pamba te minganga bali na grève moto pe ya monganga me asala hôpital na ye moko ya moke soko ye wana yebiso tekele na dispensaire na ngai soko ye wana lobi keye na dispensaire na nga de ba désorienté malade na hôpital bamemi na mo esika moko po ye moko azwa falanga na ye botala lelo lolenge nini Congo ememi bato lolenge nini Congo ezali komo sala bongo bato bakokufa te siko yo oyo basi baboma okalakala ozali kokende kokumisa bango pona nini ozali kolanda bango pona nini bozala bato ya IDPS base révolté
Base s'est révolté, bravo. Base ezali koloba ete suka bango bakobunda. Pona le peuple d'abord. Le ko la mona mboka Félix Antoine Tshilombo salite ndenge bayokana ki. Ye aboyi base lelo, base pe boyi ye. Alors mes frères et sœurs congolais, tout le mato bundi la nation. Bendele ya lokumu ele bisika musu ezali ko pepate. Bisika musu franc congolais ko komate, mais ça bobe na Congo. Yango na sali ko lobala ndeko langa Serge. Oza bon na Canada, précisément à Montréal si je me trompe pas. Serge Mafou, partagez mes missions, s'abonner à la chaîne Oyo. Bino bato boni libande ya mboka, botali salolenge ni Congo ezali mabe. Botali salolenge ni bozali ko vivre te. Il y a plusieurs taxes dans za ko yebisa bino na biloko nyonso bomoni bayi ba indien o batongi la mboka. Ba shop la bango. Ba TV ya soki botali nga moko la landela ki yango. Tokei ko soma mo eloko moko ya boke mais na yebiso ndenge basali ko lia biso misolo kondima te. Donc to ali ba kufi. Et puis bato bayiki balobela ngai mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azoka misolo ya salaire moke. Toko koma na biso da suka kabuya long puissant pambate to ebon na sensibilisation. Na lobi est-ce que misolo o ba futaka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Na Congo o eza riche bakoki bobele ko futa ye. Kasi mabe na ngo pongonga na mekoki te azwe tuluku ya misolo bongo. Po ete mboki ekobika malamu te mais soki Congo mabiso mobongi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akoki kozwa plus président o akoyela mboka na biso bakoki kofuta ye kaka ebele pamba te Congo ena misolo mais eloko nde toli koboya bituluku ya misolo bango bazali kozwa na mboka oyo ezali malamu te mboka bango moko baboma mboka baloba ekufa bazali kozwa tuluku ya misolo bongo baye oyo bazali na se bakozwa te bozala bakonzi ya loso botika kozala bakonzi ya fufu pamba te loso soko kolia na kanya ye kokweya mais fufu tango kobilingwa yango bakangaka yango mpe likofi tu ata moko etikalaka te soki sope na supu okomela yango. Alors tozali komosenga na bakongolais kosensibiliser bino totelema tobundela ekolo ya biso tozali koboya lolenge ya makambo nyonso ezali komosalama peuple azali kotelema azali bongo kobundela ekolo ya ye peuple alingi kimia kasi kimia yango bazwaka yango na pete te moto alingi kimia esengeli amilengele mpo na bitumba lokola biso tolingi kimia esengeli tomilengele mpo na bitumba kasi bitumba yango tokobunda yango lolenge kani tokobunda yango bobele lolenge oyo bakongolais tolamuka nayaki bobele kobeta nkimu kotela misabino koloba botala lolenge ya lotiliki de basinge komi wana mais sinele lobeli eloko te et puis tango ekobete bomi bato nde nsima nango bango baye mpo bango bayaka kaka soki atiso esi esalami mais sika lolenge ya basinga ya lotiliki ya minene bongo elekani bongo ntina se ya mabele bango bazali na susi nango te yango toyoko kobeta mbela tolobi boza bakonzi ya malamu mpo ata nkale bokofuta on se manque pas de dire ce que homme aura semé et le mois sonnera. Yango wana na bansi la suki bobele awa to bunde tumba ya bosolo to bunde tumba ya ko libérer mboka to bunde tumba ya bato mabie badongolo biso balomba na kati ya mboka la biso et encore une fois bravo l'artiste Ferré Gola. Matondo la kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique. Et puis à son âme sango mokonzi pareil be miso babiso matondo bingi pe na mishu kandolo pe bino banso boze bon na point noir pe gilo mboto pe na sibofo bo partage ka be mission bo like pe bo s'abonner massivement. La patrie ou la mort nous vaincrons, la peur doit quitter nos esprits. Papa Michael ba mama na ngai bozali tellement ebele to bunde tumba po ete to kende liboso elongo na biso banso pe na bolingi ya mboka nde to kotonga ingeta.